Ma mission TV, le miroir du monde. Musango akumba na nyimukulomba muni mpeshe lupangu lwanyi ngati mwenda to mushikila chena ni kukwabu kunjinya to pesha lupangu lwanyi. Je jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yoza pasteur. Oui. Maître na ngai abengi ngai. Avocat na yo. Avocat na ngai abengi ngai. Alobi keba kolongela ke kuna na parquet. Aswani makasi na bureau nyonso tu. Abimisi mbongo ebele. Alingi te babo tolo lupango. Mais azolu ko na mutema mabe. Kombo ya mibale Nkubu Fredi. Secrétaire ya contentieux na affaires foncières. Ya salagine. Mais il y a un moto azaki na dossier. Il y a moko ibi azaki na dossier pendant 7 ans. Ma mission TV, le miroir du monde. Voilà, Baimboka, Tobisaki Bino était un système Maliso Likolo, Liso, na cadre ba reportage, na biso, Tozalaka wana pona ko informer Bino. Bande ko balandina otali dossier, ya Lupangu ya Papa Mukeba, o ezwami na ma campagne. Bolandaka ba débat contradictoire. Bolandaka Papa Mukeba, Bolandaka Bino moko ndenge nini, atali saka na bato ete azali victime ya Lupangu. Après ko yamba na ba débat contradictoire, na ba avocat ya Papa Valentin Kilangalanga. Après avoir koyoka pe ba son de cloche mosusu tolobaki na bino ete esengeli to continuer to ba makambango ezali ndenge nini bande ko balandi lelo yo to kobeta masolo na ota Lupango Papa Mukeba azui Lupango na ye lelo yo Lupango ezali kana justice Lupango ezali maboko ya nani to pe ndenge nini to pe azali na possession Lupango te est-ce que Lupango solo ezali ya ye to ezali ya ye te parce que bolanda bino moko to bana bino ete mituna za biso et ya nous ala ya batoto yambaka. Voilà Papa Mukeba, pasteur Mukeba, Mbote. Mbote Papa Flavien. Mikoleleki est belle et bonne santé. Santé ça ne va pas. Nazo belle. Na yampona répondre na maluba o bato balobaki bavoka Maman Njoli, bavoka ya Kilangalanga siko na iko pesa bango réponse. Bango balobaki te Mukeba za na miganda te, miganda ya ngoi. Ya ezala ya affaires foncières, ya cadastre, ya commune. Il y a quartier nyonso yangoy ba jugement yangoy ya urbanisme yangoy mikando zana yango toka bato bazana mama Lupango il faut azala na contrat il faut azala na certificat il faut azala bon olobi likambo jugement de habiter au correspond biso ba document zana yango ba document oyo zana yango possession eza ba document nini naza base attestation de droit d'occupation. Oh, on a na et pas bourgmestre. Fiche parcellaire, attestation de constat de lieu et attestation de confirmation. Nous sommes dans yango des bases. Après ça, tant que makamboye kubima, jugement, tokendaki na parquet. Baloba kite, oya kozali na jugement, ndemu tokozo Lupango. Jugement ezali aho. Na jugement on balobini parce que na jugement on ba autrefois ba condamner ko par défaut ce que jugement yo za nango za jugement non jugement ya liboso ya mutu ya liboso jugement ya mikolo yo ya par défaut wana nde mukanda oyo ozomona na komi mpe na sima yangoy na komi awa na sima na lobi ke bazolanda nga bayoka nazana ba mafieux bolimbisa ngai naza mutu moko na komi na suka ya kukufu il faut na sanza tout we ezana kati na ngai ozo sanza oza na motema nao oui oui nazo sanza oza na motema nao yango yet ba mafie bo butuninga yawo Lupango eza maboko mikeba ba nani eza pa ba mafie mutu ya liboso Kilangalanga Valentin conservateur. Mais conservateur dans ça déjà émission na avocat na wana bosi ça dossier na conservateur na conservateur ya lobby ya zaneka okengela Lupango ya azali conservateur yo za dossier na ba obatekela ki yo Lupango to pe ba oyo osombaka pa na bango to pe ba oyo ba boto ya Lupango mais ye en tant que conservateur azana problème na yo te non azana problème na ngai papa tala conservateur problème na ngai yango exemple yango mukanda oyo conservateur akomelaki Kilangalanga pardon kolongele oyo atekelaki Lupango ye conservateur akomelaka ye ya muzimo kandana ye yango oyo mukando yete yango na maboko akomeli yawa rapport o ba pesinga ikuna na bato bakende kusala ngete na Lupango ya Mukeba wana
lupango wana eza na confusion ata moko te eza ya mutu te eza na likambo moko te akomeli kilangalanga kolongele nyonso wana aventure mpo kolongele avant bokomeli mukando oyo akomaki na terrain balakisaki ye lupango amonaki conteneur amonaki babrike na ngai ezalaki kuna biloko ebele ya mosala atunaki basoda bayibisaki ete lupango eza ya passer Mukeba nazopesa kombo ya komanda moko oyo basololaki na ye nani Major Christian ayebisaki ete lupango eza ya papa Mukeba bato bayaki ao 6 personnes tozana ba dossier na bango. Alors non Valentin komelaki lupango eza na problème te donc yena pesa kinzela na mukanda wana na mukanda wana OK toke bato mibale moto mibale ba monite toko kate toko suki se malamu te bakimie pa ya bourgmestre ya Lemba ata bino moko papa wana solo baka yango to évoluer siko moto mibale bo olobi ko na testament lupango testament mona motema no zosalo pasi bakombo bato otangi kombo liboso olobi conservateur po akomelaki oui ça va nazo pesa bakombo kombo ya mibale Kubu Fredi secrétaire ya contentieux na affaires foncières ya salagine mais yende muto azaki na dossier ye moko ibi azaki na dossier pendant 7 ans voilà muto misatu ndenge na pesinzela ke bakende kuteka lupango mutu ya misatu azali John Solomo géomètre. Ah, géomètre na calcula kawa. Ah oui oui. Il pas côté na dossier. Il y a côté na dossier pesa ka rapport na ye malamu alobi te lupango wana na kutikuna eza na dossier Mukeba jugement na ye makamunyo surtout. Kasi yango wana kilangalanga annulé wana akomini oete problème likambo wana lupango wana eza Mukeba te eza na trace moko te ya mutu mususu eza kaka ya mama Njoli. Mutu ya mine na affaire foncière Mama Villa. Mami Ville. Mami Villa. Mami Ville. Mami Ville, comment on a? Mais comment est yangoet? Mami Ville. Azana na affaire foncière na oui, affaire foncière cadastre. Si quoi mutu oyo asali po makasi mpo ba baby ce dossier na ngai, ba botole lupango. Jikai Kabuya Emmanuel, divisionnaire ya parquet. Jikai a installé nga na lupango. Jikai a un dossier depuis 2011. A installé nga na 2018. Le même Jikai wana a installé du sous nani kilangala Kolongele. Et ko sala mandengni. Ye a installé yo en même temps il peut installer Kolongele. A installé Kolongele. Ye moko visionnaire. Même lupango. Même lupango nazo pese accent bisika wana. Jikai ngai na Kolongele tuzana makambo na lupango. Kolongele a vu voiture na akimiti e pas Jikai. A soni si makasi. Jikai a bengi avocat na ngai. Ayebisi ete tire attention Mukeba bazo bumaye pas Kolongele. Je jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yoza pasteur. Oui. Maître na ngai a bengi ngai. Avocat na yo. Avocat na ngai a bengi ngai. Alobi Keba Kolongele ke kuna na parquet. Aswani makasi na bureau nyonso tout. Abimisi mbongo ebele. Alingi te babo tolo lupango. Mais azo lukoyo na mutema mabe. Kima obumbama. Ngana bumbama te. Après une semaine, batouane ba ikuko menangana ntaku na ba 20h na lupango na ngamoko. Et résidence ce n'est pas lupango ya makambo tuzana yango. Na résidence na ba 20h. Nazaki na ba locataire. Nazaki na ba nangana ndako. Ba benginga bazaki ba garçon mibale. Ba ibisinga te papa passer. Kimangaliem Kitambo Bon. On expliquer en déjà. Ah. Mais sikoyo banda wana ti lelo yo na bengi saki ba na sali saki ba audience otokoto audience ezo simbate. Nazo pese batunaye. Voilà Landu Ntamba Jimmy chef du bureau ya Jikai. Ah OK. Dolin de ingénieur naye na Kabasele. Wanende bureau ya TGI. Après ça, tu gagnes à juge, vous condamnez par défaut. Voilà tribunal à grande instance. Grande instance, il y a Gombet. Bah, il vous condamnez par défaut. Papa Flavien. Assignation. Naye nazana yangote. Naye bili kambote. Ndengeni ni bato bakende ba signifier ngaite. Ndengeni bakende kujuger par défaut. Mama Chela, président du tribunal ya mukolo wana. Lepu conducteur na ye na Mastaki greffier ya mukolo wana
azalaki mama fafa ba condamné nga par défaut ceux qui ba condamné nga par défaut ngai na yuko senga recours c'est que tozongi le dossier on mponga na komi le plaignant to samba na bango to comme na parquet les lotés to reporté les lotés to reporté pendant 6 mois. Donc na kana pona osamba na recours baboya donc bango ba reporter kaka bazo reporter kaka tilo osamba de ngampe mbongo ekauka na maboko mbongo date chaque audience $200 olembi na lembi yango wana na kimini epa na bino mpona belela makasi mais bango pe batunaki motuna poni yo satakaka na kilangalanga olo satake na batoyo bateki lopango wana mais bato bateka bango bavanda kinyo kipara bango te yo kipara conservateur mponga ina kilangalanga tuzaki na bureau na ye tusoleki na ye solo ba makambo nyonso wana mais nyonso wana ayebisaki ngai te na kopesa lopango te na koteka yango mais siko ngana mona mutu muso ya teki c'est maman Njoli bazui komba maman Njoli mais il était papa maman Njoli moi na maman Njoli maman nani comme nena Germaine ndemu to ateki azui komba ya papa ngai na yambaki avocat ya maman Njoli maître Gelor sona s'est trompé de maître Gelor ya maman Njoli alobi ke mutu ateka lopango ezali maman Germaine te ezali maman Njoli parce que ene mokolo lopango ngana yambaki avocat na bolandaki on itando imike mais yo moko zo baso maman Njoli te mais maman Njoli kuna avocat na bi yena ateki siko to comprendre tout ça va soki ndenge wana kala mingi te les lots ou bien lobby ngana zo sale plainte pour la maman Njoli bato musele maman Njoli bango c'est pourquoi na luka ki bango makasi mpo nazo bato misala bato na ya musele bango ba yebi situation wana ndeko mbote papa yo mtamsala maman Njoli to na kompate ngai naza muntu amusala maman Njoli era maman Njoli azwaki lupango na ye alukaki asenes alukaki bantu po bakatela ye machichi ngai muntu ya liboso tangu na bandaki kokata machichi azofuta ngai na ndenga Germaine abandi koteka mapango wana na misu na ngai Germaine mwana maman Njoli mwana maman Njoli abandi koteka ki muntu ateki mapango na bango wana ayebisaki ye lupango wana ezalaka ya ngai te eza ya pasteur na misu na ngai nasala musala na zotala sikoyo ntango alobi eza ya pasteur ki ayebisaki ye bokoki kolukila ngai pasteur na ndenge nini tokutana ngai nalobi te omoni pasteur wana lupango eza na problème baza na parquet soki basilisi makambo wana okoyo koluka ye bokutana alobi te naza na posa na ye tango ayebisaki nga muntu ana alobi aye koluka ngai ezalaki ya mbombu na papa Albert bakomi na Lubumbashi ngai na ye napesaki mobali na ngai message o bazoluka papa pasteur epa Manjoli tango akomi apesaki bango message papa aye kokende na bana na ye mibale tango akomaki kuna alobi te mama lupango naza na parquet ndenga naza na parquet makambo esili nano te ya alobaki ke papa nakoki kosunga ye na mbongo osilisa makambo wana après nasumba bino lupango wana ya alobi te mama ndenga nazobunda nga moko il fallait nasala nini na bunda soki nasilisi wana tokoyo kosolola makambo nini alupango na ndenga papa chifa aya kosumba lisusu lupango oyo ya nsima ava asumba lisusu na misu na ngai alobi te na banda oyo ya se poke na fongola aveni eleka kuna ye mama Germaine azoyebisa ye lisusu lupango wana eza ya papa pasteur mwana mama Germaine mwana mama Njoli eza ya pasteur ezalaka lupango na biso te il fallait osala nini osumba yanga ki aya kosumba place oyo asali nini asumba kila chikali na sima yango liboso papa ngo bakisani nazo bakisa boy omoni eza ba aventure na bango bazo sala po libiso nde bato banda ko sala wana na ndenge esiko ya komi na niveau ya ko banda ko teka lupango liboso ayebisi papa Albert na ya mbombo po babanda ko vanda na lupango akabemba baza ba voisin na lupango ya kabemba lukelanga kaka ba kololu lupango yo na usololo na ye na lingi na somba lupango yo po na fongola kaka alimentation awawa ya cher lokola ba supermarché ye maman Njoli na directeur na ye badin oyo nzotumike mulayi nde na ye kokutana na maman Njoli lute lukelanga pasteur na kutana po na yebisaki lupango eza ya pasteur mais eza na problème ye lukelanga ye tokutana na ye tosolola
po bref siko commune suki ndeni siko passer aye akutani na mama Njoli. Voilà, pasteur de maman Jolie. Tout le monde pas pasteur. Pasteur, tu commis non parce que tout le monde a 3 minutes hein pour tout ça. Babi, oui, babi. Bon. Bon, tu pas de maman Jolie. Pour nga mbaki avocat na ngina doanyo sana. Bon yo kuta na maman Jolie. Bango pe babi kuta maman Jolie. Po bazako luka baso malopango na yo. Bango bazo bagala lopango na bango te bakuta na yo. So tango yo kuta maman Jolie. Avocat na lobi ke no maman Jolie na teki lopango. Na biso zo dans information wana. Wana avocat ya maman Jolie. Siko yo moko tango kuta maman Jolie. Ayebisa oni poto continuer aussi ça. Maman Jolie yebisenge papa pasteur tekenga lupango na yo wana nga na sale musale ndenge bazoloba wana na tonga supermarché alinga ki apesa nga mbongo $3500 pona bunda na yango na parking nga na boyaki na lobaki te nako kokota nyongo peut-être soki na gagné te na procès na kozala na pasi nazobunda nga moko na bana na ngai soki tolongi tokotekela lupango lupango eza wapi lupango na ma campagne face à lupango eza maboko nani lupango eza na maboko ya bato oyo te Mosco lobini kasi bakisa longo bati eloko nga nazoloba vraiment tokomi na changement kolongele bisika na ye wana badécideur bazodécide nazosenga na komba Seigneur Jésus nakoko kubeta bolongo na mabele nalela lisusu soki changement ezali ezakaka lelo oyo kolongele ati maboko likolo alobi papa passer limbisa ngai nasalaki mabe zo lupango na zo lupango ba jugement ezali ba dossier nyonso ezali nakende kosamba lisusu nini omoni avocat oyo ya mama Njoli wana tozaki naye na Kintambo a solliciter ngai pamba te ayaki ngai na bimi epa ya Njoli bafuti nga mbongo ya ngai te $40,000 ya lupango na ngai wana yango wana nakomi côté na yo wana avocat ya mama Germaine maman Njoli avocat na yo wana maître Gelor amona kapeyo tozalaka na ye sollicité na bana na ngai s'il vous plaît nazo doubler s'il vous plaît ya sollicité bana ngai mpo azala avocat na biso ngai na boyaki en tant que mukolo oyo azo supporter batu ya mbongo ebele azo wanga na bango biso babola boyaka na yo akoma pana yo na boyaki donc anga longa pa maman et pas maman Njoli pas comme pana yo boy a défendre ngai mpo na funda maman Njoli eza na sens alors pour na kosukisa to retenir mais sikoyo na sengi bakunzi moyen na comme bisika bazali ezate na sina déposer dossier na commission wo ba créer une affaire foncière wana kilangala tuzalaki na yekuna avant voyager asalaki voyage ya 10 jours na ba pesa ngai lupango na ngai. Okay. Mama, papa wanyi mema njibulo mwabe njimukwambila bwani chena ni bwali bukwabuto mema njindomba lupangu lwanyi chilombu wanyi mema njinkulomba ni musangu wakumpana njimukulomba muni mpeshe lupangu lwanyi ngaji mwenda to mushikila chena ni kukwabu kunjinya to pesha lupangu lwanyi kino njimema ndomba mwabeu. Voilà bandeko banani donc on a allé le pango oyo ils toujours en conflit ndenge ki donc bilimo papa Mukeba asiri koloba atangi kombo bato ba kombo na bango so ba moni ke yango te bazali na droit ya kopesa version na bango pe droit de réponse na bango. Ma mission TV, le miroir du monde.